Bah, journée culturelle, colonie de vacances, surtout une journée paroissiale. Auto sangaba paroisse mususu to déplacer. Ngai na ndo saka na département théâtre. Donc depuis là to na ba groupe ka ba pa, to na ba BM, ba groupe na otanga ba Saint Antoine wana. Donc ba to be binga la paroisse. Ngata na seksa ba to na église. Ba ndo bisanga yo bina fosa ka théâtre. OK, ngamo na volonté na ngana no mona ke donc na seksa na ka bato. Mais je suis au salaire, je suis décoré, je suis décorateur. Je suis dans l'académie, beaux-arts, art. Par là, je la comédie, je suis une fois je suis quartier, à l'époque, il faut que je théâtre dans groupe groupe papa bête bête. Très sauté, ni ne si la raté. On boka nini, vous avez pas nini. Bato batomboki na changa bite seke likambo eza na mboka ngapi na koke masina boye telefone ba likambo eza nini ngapi na koteka na lenga bana changa mutaka kufa na mboko eloko te ngapi na majete kaka bango se bato asisi manjete ngapi njete toko tumba ngapi ka toko tumba toko continuer kaka bato ndo kene te ko mapero ponga talita nini ka toko sekisa toko tumba mutano tamsa biso so moni ma terrasse na ma terrasse boye na ba full rien ba terrasse qui n'est pas système té na ba système aussi ça mboka ndengeni retro silane na mboko ya kokende to changer dossier to moni terrasse iko mina kokende ngata loko ko mboka na ochikela suite to comme aéroport té na benga muta tamsa sa vie yoza mukolo na uti musika na comme aéroport na langa koke ote bana mamba bale bana na Congo Moïse Katumba la sala poesa mazema linga ko longa te ba poesa nyonso ba changer Katumba longa te foto longa Katumba atalezane mamba bale wana zongi na nganda do wana ba ninga na to bundi na motongo ba yinga ba sika ba sudiata ba mato ba tubwaka ba ndembele ba bendwa do ba fisinganga ba mayanga ba tunotangana les abato to bundi na ba 2003 tito za lilo mais c'est la fierté sur la mona lilo to za bena ngana za li sudiata zinga za to defendre ko la masanga fisinganga omoni ba noto sala succès na guzigura na mona kana TV nde to tikala mo 4 mois za ina film mo ba sala ka ya na shinoma za minu libanda ba mela ba mbonga salaire ba kino déclarer salaire mais ya kaka yo seka siko ta pas ngala biso rôle nanga ouais ta ce place rôle nanga ki sa monter uta ce que muto yo c'est ngala na imiter ba isa be sobe ngala mona ya mambe beleno esala matenga ko za ba rona ko longa pe rôle ki sa monter na changer rôle mais no sobe kana tete Congo dem sono zongo et pas guinéen ta ba no sobe linga batela ka ba tete Congo ko ta pe ko mide ba guinéen oza pe espérance oza pe maheli ngaki na ba rap mo ba camping mo yebana te nena fana ba pesa respect prise na yo yi ba comédie créativité bimane ba place amo pas ça ici aux hôtel. Bonjour, bonsoir. Nabande ko balandi nyonso ya e-news et télévision. Je sais que vous avez branché ce côté na minitio partout dans le monde pour na kolanda magazine bino o bolinga ka makasi na kombo ya découverte toujours avec votre humble présentateur Plati, l'intelligence du travail. J'ai un réel plaisir de vous présenter reportage Yamukolo Mwalelo grâce à notre ingénieur qualifié qui est juste derrière la caméra, c'est Richard RM où il a sa image ya kitoko makasi kolika na kati ya e-news télévision. Et puis merci pour la confiance et fidélité pour vous continuer pour pesa ngai Plati l'intelligence du travail na kati ya e-news télévision. Je vous demanderai juste que de vous abonner massivement pour ne rien rater. Na pesi mote na l'homme simple depuis quelque part coup de chapeau na ici Godali na pesi li susumote na mama Rose la patrona notre sponsor numéro 1 ici Kozwami en tout cas ba mbote mingi ici Kozwami mama et na pesi li susumote na mama Mado Osako depuis France na Paris mama na prince na princesse na koki kobosa na te kobwaka pe muto yo afandisi masolo ya ba flat hotel na niveau ya debonon donc na ndenge moko ya kosaka na te incontournable le vieux big boss ve Babirambo na yebi ke yo poza brancher scotché na minute yo pour enfin ya kolanda reportage ya mukolo mwalelo. J'ai quelqu'un de très spécial en tout cas beaucoup sepelanaï makas beaucoup sepelanaï makas c'est un artiste et comédien au nom de Sa Moteur na yende to peta masolo sur lié sur ba art na ye vie na ye comme nous sommes dans découverte donc vous allez lui découvrir bientôt là Azanani. Je m'aimerais que Yemokonde Amiloba ne ekozala malamu mingi. Il est là déjà à mon côté, ce qui est déjà bakoki kufongola masolo au monaye, il est là, voilà, c'est Sa Moteur. Na yende to beta masolo na kati ya découverte na e-news télévision.
Bonjour Samoté. Ouais, bonjour mon papa journaliste, bonjour na ba fanatique tout ba Hollanda biso donc ba tout ba lingaka Samoté partout dans le monde to ba mbote na bango. Bonne santé. Bon, santé déjà na évité na lobani n'est super posé donc biso bana mundueri to ba pinzi. Donc pinzi za le rôle hein vers le biso le rôle bien. Donc pinzi pena. Ezana munoko katoni. Donc pinzi to no mona siko ndeba balbaka naza bien ce que to mona loko hotel ko la bien té. Donc to tchaka pinzi. Pinzi biso to bika eleki kutu bien oyo kanisa donc. Au signification nango normal eza bien. Ah yaka bien pinzi. Un mot à dire pour na batunis bazola na kati ya News Télévision. Ça monter na bino yeyo ndeka bo mesana kozana na ye. Ba fanatique na babiki ça monter yirata na ngote. Na répondre ba question batu na ngai do batu balinga nga po o nazali na ba réponse na pesa na masela bango. Ça monter na bino yeyo naza toujours na yebisa bino tant na longa pa mondweri na senga bino ba pardon na kesa ki soda te na continuer ka tilo na artiste de ça monter na bango yeyo. En tout cas, bandeko balandi ya News Télévision, muto boyoka kana musika Samoté yé en personne. Et ça bénéfique pour na bao déjà ba yebie bazo moné lisusu do na image ya sika. Pe ça avantage koleka pour na bao na ba moniété donc ba ko découvrir et puis ba yeba qui est Samoté. Samoté lelo za na art comédie. Est-ce que art na wana penda ya comédie bandeko balandi ya News Télévision balingi ba découvrir. Donc eza eloko botama nango kati na yo to eloko okomi kosala ngo na influence ndenge ozomona ba massa kingani x yo po bi ate ngape fona ça to vraiment eza eloko banda tant ozaki bomwana tant ozokola bazota non c'est en fait celui-ci réellement c'était un comédien. Ouais batu mingi bazaka na défaut moko soki abeta bale na tawana emso abeta na circonstance pal baraka nga dona nga za bale ndeti nga sa monter bato bayebi nga ba otala nga libanda mboka bana bumbu surtout na ba maso de temps autant na moi ba école biso to koli une église catholique na Saint-Antoine à l'époque to zaki na ba groupe sirane zaki ba journée paroissiale ba journée culturelle to lo sa ba colonie de vacances surtout ba journée paroissiale o to sanga ba paroisse mususu to déplacer ngai na ndo sa kana département théâtre donc depuis da to na ba groupe ka ba pa to na ba BM ba groupe na otanga ba Saint-Antoine wana donc ba to be binga la paroisse ngata na se que ça va une église balobi sanga yo bina fosa ka théâtre OK nga mona volonté na nga na no mona ke donc na sexa na ka batu mais mam na nga no sala mam sus na do décorer makasi de la mina décorateur na be ke nga no ke na nga ba académie beaux-arts no sa ba art na nga ndezala kaka par là ko sala comédie ko titre na vanda une fois na nga palin vina biso mo quartier bandinga nzinga kaka kombo na e bete à l'époque ayo zwa ngai faut que Moussa théâtre dans groupe nanga taraba groupe papa bete ya ba gumu trala te to no répéter na mapangu ba tondi to jouer ba bosika ndi to no évoluer na vie fa comme coach en art comme on a ça na rep so na yé na paroisse dans diable ndi mukolo président Zigura longa ke pamba le sombo tanga lancé recrutement en 2003 ndinga sko na longa pe bete na ko intégrer ce groupe Zigura parce na ko kuma pena artiste na ndinga mambo ya media. Donc sur le membre ya art nanga c'est que ça art makila po à part théâtre na vie na ngai na za ko bande ko msute ba le baka ngala beta ba le fort ngai na sala bulobo ya pona art de ngani ba moko kokola na ngai chic na sala théâtre na c'est na paroisse na ke mamo théâtre ndi na zalilo donc à part mamba théâtre mo muki na so na za na pona so diplôme l'électricité donc mo no so muki na roza no ya ngwana à part wana na yekolelo msute ni maçon ni nini na yekolelo msute pas théâtre de ça na boulot. En tout cas, Samoté outi koloba eloko moko ke depuis na église donc yo na nyoso o ibande ko selma comme activité à jeunesse ba bande ko choka na partie théâtrale pour obandaki ko segisa. Est-ce que okogi ko segisa l'homme simple depuis quelque part la gagi fort. Non, ndeko na lo ba bode abande ko seka. OK, yo lo ba faut ko continuer ko segisa bango te pas présence na segisa là. Merci beaucoup. Donc déjà bandeko bolim sane bosene na kanda. Na yebi te bana changu balukani na mboko. Na geta bandeko na biso na masina. Na mikomela ta masina te. Kana quartier 1, na tela bateso ba bi manjili ba so ba masina e yindi. Ba pau, ba Congo, ba macheti, bana changu yuka bana changu de bazalaka. Eko sila na mboko to sila na bango très sauté ni ne sila kate. O mboka ndenge nini buzoba ba po nini? Batu batomboki na changa bite seke likambo eza na mboka.
ngapi na koke masina boy telefone balika mangeza nini ngapi na kote kana lenga bana changu mutaka kufa na mboko eloko te ngapi na majete kaka bango se ba to sisi manjete ngapi njete toko tumba ngapi ka toko tumba toko continue kaka bata ndo kene to ko mavero ponga talita ndenge nini ka toko sokisa toko tumba mutano tamsa biso so moni ma terrasse na ma terrasse boy na ba full rien ba terrasse qui ne zanga ba système te na ba système aussi ça mboka ndenge ni retro silane na mboko ya kokende to changer de c'est to moni terrasse e komi akokende ngata loko ko mboka na ochikela suite te comme aéroport te na benga muta tamsa sa vie yoza mukolo na uti musika na comme aéroport na langa koke ote bana mamba bale bana na Congo Moïse Katumba la za poesa mazema linga ko longa te ba poesa nyoso ba changer Katumba longa ka te futo longa Katumba atelezane mamba bale wana zongi na nganda. En tout cas, Bandeko Baladi à News Télévision, on a vu que l'homme est simple, maman Karine Louta, maman Rose la patronne, Boukani Pandina Ningimo Sakanade, au coup de notre bonité. Azalia, Bogolembaye, Samote. En tout cas, tu senti. Tu vas casser ça, ceux qui m'ont rolé, on a beaucoup, ceux qui n'ont pas casser, on a été rolé, on l'a fait, président club. On l'appelle capitaine d'équipe nationale à judo, donc tu vas te rouler, on va dire belé. Donc peuple à Sanganaki a boulé que Mukonzi moko bwenda linga longa. Moi ce que tout ma c'est pas Mukonzi na balle ça m'a zembé. En tout cas, ça moteur to lingi to eba moi historique muké na carrière no ya théâtre. Donc ndingo bandaki yango ndingo pusani na ndenge okomi moi lelo donc. Nani pena abendo na makambongo banzela ya ndenge nini oleki et puis nani asungio pokoma sa moté ko biso to yebilelo. Ouais, ngalo belo moko soki muto aidanga makasi na carrière na ngapona za onaza eza vie na ngai Gauthier Kimbiolongo. Bato bayebi atikane arme kalando jouer na ba Willy Bazena à l'époque. Ando jouer na ba vena biso Chakala ba Papa Bidi Bidi. Hier bien muto apesa ngelengo na sa théâtre bien muto bendanga pona ndo gotika na ba tournage na ndo lande partout soka tourner ndo zanayi kozane wana pesa parmi ba blogo bando pesa na posa na sala art siko ba commune belé ndo sala ba tournage nga peton na ninga ba église na paroisse to préparer théâtre na ko soka lomu ba bidi bidi bando préparer na rep na ba pona ndo sko assister bango nga soka blogo apena biso ba ya tibiso to sa théâtre boy par exemple mutu mo achaki biloko ko lia yo ye yo lango akachaki poison ta kosi poison yo kosani ko lela do amsu na zongo peka kune pa na bango dem ta pesa ngono elengi wana à partir paroisse ndeba zongo bisango pour faire ça ka théâtre yo peno za muta théâtre ndelo ko na to na yo kokotanga to ngabete bete ko zwanga na ko musa théâtre na duta kite na komi artiste kolongo pe bete bete na pas président Zigouran en 2003 président Zigouran a travaillé na mais pour ça na sa monter comme la salle théâtre moderne taka na ina comédie kasi na ngamena groupe Zigouran comédie za laité kuna tando basika na histoire mamba village mamba mboka taka ndizala siko lokwa pour ça ngaza yi comédie bima ne na ko na groupe sai na travaillé na président sai sai mais libabe à l'époque na yaki na ngana zaki kombo pona ute na groupe Zigouran biso groupe Zigouran mtako boya to kangaki 2004 2005 na antenne apoto tropical na to kangambo kao mais siko to na yena yaki dana succès mais na kuta ki pululu mo ba zalaki na kuta ki ba jinola na kuta ki ba kumbo na kuta mo ba to bele na groupe sai ba papo séant ba V12 afin que ça le groupe na V12 pour ba longo et pas président Kadiombo dans le groupe sai wa ba zaki j'ai de 5 ans déjà espace ezali bina moi na comment ko regretter mais comment le groupe Zigouran na l'écran mais moi te 20 mois mobulu tandis que ba fanatique ba mercenaire ya ko mona nga ni na groupe sai comment ba rôle moka moi ndeti mais moi intervention mais ce que na kombo na zai na déjà na ko démérer ka bongote ndeko sa kina longa la pas ko ping pong ndi pas ping pong ndi pas na zo na espace na ngai na sel bino ba buzoba na ngaki sa monter na développer bana ki sa monter abaki singa pe sous buzoba po buzoba za na ping pong ba kisanga buzoba encore ce que na travailler na ko ping pong à Blaise mabandi ko za cop moya Brazzaville général de Birasa qui groupe na Brazzaville chemin d'avenir singa ba comédie ba utakin ba kinde ko cha moi poids pour yibika théâtre Brazzaville ba le bara ba sala moi bien té mais ba jouer na bango bien pour to kuta bango ba jouer bien to kende ko cha bango pona ba Blaise mabenza na chemin d'avenir na ko beta 2 ans moko na Brazzaville nde phénomène la die sobe ayaka spectacle décembre mona Brazza tanga ye ba yebisi ezana ba comédien mo mi balé aba kanga Brazzaville ba sa succès à l'époque ezalaki ngai sa motena ki chaku chaku mkusa mozena Brazzaville ki chaku chaku nde ba yebisi so ningi spectacle qui ne peut bien posa no sobe zoka 2 personnes wana
kocha bana ba carnaval na jouer na bango spectacle comme na ndenge mais matinde so ba luka biso na rep ya chemin d'avenir abina na besoin ki chakucha kuna sa monter to so la tabina opesa bino temps to sa spectacle na bino spectacle wana na le ba vérité na bandele loko na TV elingaki kozala 3000 francs CFA mais grâce na biso comme 5000 francs CFA na valeur loko ya $10. Donc spectacle comme $10 pour biso aider na succès to kanga Brazzaville et moi écouter bien toi ba star na Brazza to sali carnaval ne sobe niveau to jouer qui ne sobe de soba tani pecho aza Mordan nda solisanga bisinga oza congolais Brazzaville to ngam na bité na jouer pas ça na vous pas ko ping bon moto jouer pas ping bon ah yonde ya oh petit nanga na okino kin na boya pe na binga ko ya kinte ah na okino kin atikilanga même bon habillé azongi kin tant comme kin a résolu face à film moko za la Congo qui chasse na Congo Brazzaville kanga nzoto nda benga biso kuna na ya Brazzaville to ya to tourner mais ko zonga na to zonga na yo nda ko zonga Brazzaville to sali na film mo ya kanga nzoto ba locataire no nyoko ba locataire wana kanga nzoto tango sili ya zongi après ngana ko landai na koma kine ba kango lundi na luki na nda kuna to kutani mardi na bandi rep mercredi maman na ndo le kana TV na ndo continuer film na kin donc déjà ko travailler sobi mais ezaki pena volonté na ngate groupe moko ngando lula depuis na zala mona muke na ki fanatique mondweri ba vega o ba papa fuka ba fobo ba kokila on ba tumundwara salaka na ba de Londres ba oxygène ba tana lolula bango depuis na zai mona mukito na ota groupe mondweri na ki fanatique na bango ba groupe zigwa na ngada groupe wana na ba suki vient na kufite na jouer pané ndena le ngwana ngape sobe na ko de pas mondweri kuna pe nazoki chance nazaki trop fatif nazaki chargé de communication vote autorisé à président na disciplinaire à groupe donc na simaki 3 rôles wana ti ko sa ki via bani mamba malade na ndenge na longwa ki lo na sali groupe na maintenance donc parcours na yang wana vraiment donc on a parcours moko mulaye ouais mais na ba carrière na yo otangi moi ba leader rebelle ke nazaki pa na banzi ke kolungwa na yo epa na bango ezalaki pena na ndenge ya malamu na ndenge mabete ke ya basimanda ku babula sima non que mkolongo ezalaka mabeti bona kinya so longo ekoma so bien te tokozala bien to même moral so na longo déjà celui qui n'est pas avec nous ara qui n'est pas malabo ouais mais na ndenge ke na longo na manqué président to wela mbongo donga de karata mbongo mote na TV na lekate o to ba melaki mbongo te so na lobi yango par exemple de wi ki réalité kin ezanoka bon mais na dekara mamboilo o mote na longo pour na sa carrière nanga mais na ba groupe nyonso o lekisi ba président ba banaki ko considérer ndenge moko to na ba groupe te considération inde mote ba injustice muso ezalaki considération inde mote na zu considération makasi pas koko ping pong na Brazzaville n'est pas président Mondweri et pas zigura considérer makasi ndelinga na yoyo ko la tête pas na yaba ne ba tellement na sente da mona ra mutu mo boyida on a kuna droit à 1000 francs na groupe wana toi n'est pas ça ici na côté que ba polulu na ye na côté que ba jino la na ye ozano kaka do taka na ndoko intervenir kana ba rôle mais pas ping pong ni bna passe na yo vendre sa marambo et pas Mondweri passe na yo trois taka na yo trois fatif do ba considérer makasi bena makasi ko le pas Mondweri vraiment parce que comme on a ya sans moteur bande ko balanda news télévision balingi ba découvrir donc ezo la tsani ozana ba moteur kati na yo santo eza benani siko muta pesa ko mboyo na ye ba resusu pas zigwana no jouer na komba kasongo to no jouer ba koma mboka ya on pe na ga na groupe ya sai to na ke pas ko ping pong abisinga par rapport au rôle au sala obimsa minu libanda na ndongo memela makambu oko jouer na komba kasongo te faut benga ko sans papier parce que tu as pensé comme sans papier na tournage to sali mko tournage mutu to no jouer na fiwana bana eka sans monteur sans monteur si ko tonga leki na TV au lieu de sans papier na tanga mingi sans monteur si ba moi ça te venait oh yo jouer kuna comme sans papier to sans monteur sans papier si ko tonga leki sans monteur ba tu peux moko sans monteur natali bagage ki to quoi siko mbamoto na rap so puis ba benga sans papier presse la préfère kuna za sans monter que sans papier pour la mode sans monter na TV dans la zone sans monter il monter sans papier bien habité pour sans monter de sans monter on tabenga nga pena la logique benga na erreur mais nga mona préférant na sans monter que sans papier etika la pesa monter uebi copine so yana ba kombo na to mona ko mutu mususu aza asala na cabine
Tema tinda crédit moi rapide peu boy so e boya 5 clés ba numéro tinda ndeni ba mo bien pas tinda on parle au moins peut porter moi oui au moins peut porter moi oui yé na dépôt maman mo roza na 3 sacs ba mo yé que na deux tours te rocha 3 sacs ba mo na mplé le peka grand prêtre mema ouais massa neni bino donc on parle donc copine on peut go pe so combo donc puis peut pas tala ki rôle na ngai il faut pe sanga combo donc ba sa papier ba sa monter que na bande moko ba na logique outi koloba eloko moko bien ke oyo atinaka ba crédit donc ba essayer comment par rapport ya musala sala atinda o pe ya porter mema to mona sa moteur na yibide autour na ba moteur ba clé de roue siko ya on habite sans papier ya zo mona na mutu mo we ya zanga tina kwa do mutu ma bongo siko mutu benga sa moteur do na yibite ezala ba moteur pona bande na Facebook na ndoko ma 100 ya c donc ba moteur 100. Mais au fur et à mesure, bah on comprend qu'il y a joué avec Gizengi, on a collé là comme ça, c'est ça qui a sans monter, il y a Rozang. Donc il y a Rozang. Et comment il y a Rozang? Donc il y a S venu à Rozang. Vraiment. Rozang, c'est intéressant ça monter. Ouais. Si vous bandez au balanda News télévision balingi baïba, année ni au bandagi musalano ya théâtre, na niveau médiatique. Otoyé bayoli. Ouais, bon. Déjà on a coup mingi na ngapé autant de carrière na ya ghetto té. Pour na ghetto biso na sto rumi la kaka pour na roba na pe ar na ndenga ndako pena mais na ndenga TV sa moteur bandi carrière na 2003 na groupe Zikoa donc déjà bat baby à l'époque ba Tropicana ba antenne a la début ba tawana donc déjà wa go yosamba te pour ba to ba ta baby yo nde akason to ba sika ba sudiata ba yenga donc wana ba ninga na to bundi na bango tongo ba yenga ba sika ba sudiata ba mato ba tubwaka bandembele babendwa do ba fisinganga ba mayanga batuna otangana déjà batoto bundi na ba 2003 tito za lelo mais ça la nga fierté so na mona lelo to za pena ngana sali studio ta se yinga za to defendre kola na masanga fisinganga o moni ba no to sala succès na groupe Zigora na mona ka na TV nde to tikala mo 4 mois studio ta yinga na fisinganga yona linga te ba to ba fina ka ba tene ba to fina ba ngona linga te to za la kaka ko ba défendre la couleur ti le école d'art ka biso 4 ans. Est-ce que autant au bandi carrière na au niveau médiatique et soit qui combien des années pour ce qui ça monter na et à courir banande to ebi. Bon déjà le groupe Zigwa tous été bien l'été pour Zigwa longue pas mbalo sombo ayemba moi sali groupe mbamo à l'époque to bandi Tropicana na 2003. Tant 2003 to bandi Tropicana biso to bandi TV. Malgré tout dans le son ba rôle clé to ba to mo to ebi no te ming bambolombolo nan pour do te bandako mais ba to ba utele bango pa mbalo sombo leti ba sudiata beyenga ba uté pamba le sombo kuno ba lo jouer pété siko ba pesa bango ba responsabilité mais biso le ko to utaki ndako to sangani wana to wana ko ba mbolombolo mais na ndenga TV na 2000 to groupe bandi TV ba démarrer biso to démarrer na bango donc na ndenga pena média mais wana no jouer na rôle ki zengité mais rôle na ki sa monter ki zeng na ko ba nango pa sai siko wana ozalaki na rôle ni wa kasi nazaki rôle normal na lo jouer ka songo mbolombolo ba nibilo mabongo. Ce que tu n'avais pas ça, c'est que ça monter, mais na komboka ya kasong. Mais pas qu'on ping-pong, si qu'on a rôle dans la kaka, mais ce qu'on a commis, ça monter. Donc, carrière n'est un peu bon, baby qui a un grand parcours. Donc, tu mérites peu de respect. De 2003, on a zappé si c'est na silipé na okate. C'est que ba comprendre que bateau batambola pe bien c'est que to tambola pe hein moi bien papa bande rumsus. Mingi pe to zagi na ba on a ta on a le pe koki arte mingi batiki mais ti le so ba commencer no ba raison ça monter pe fa ko na film to na gagio. C'est que to zaraka. Vraiment. Oti koloba elo montrer capital mingi ba koki ara monter batiki. Ce que to lingi to découvrir batika comme ponani. Pona mbongo donc ba incompétence to ni. Te mbongo. Nepsio ara Congo. Après c'est bebandeli. Au sala 5 à 4 ans. Hein? So linga ototika jamais au salon. Au sapena petit moment bozarane pas luka pe mèche. Aluka chom, aluka crédit. Otika. Yipsanga de 2003. Si pona lia mbonga théâtre plus ou moins ba 2008 pas ko pin pour 2009. On ba munu molé na futumbo. Non pesa. Donc na ba groupe ba foot à bino de. Groupe foot ba tuna Congo ezate. Comment mobimba groupe théâtre footérate te zara skoni ba groupe musu baza bien organisé le ba comment ba sponsor président Kanisela artiste na fin du mois mais ça salaire était salaire ba footera on bulletin de paye ya salaire était pe salaire za yeba na biki na $80 c'est coquille dans des presse oh na moi 5 2 ans ça 75
Mais le théâtre, c'est quand même $20 de gré pour ces ans. Est-ce que vous comprenez ça? Mais biso sali art pour tout linga kiango. À l'époque, tu as une relation théâtre. Le lot, bande on a biso basali théâtre, le lot ba monde ba YouTube, ba kumisa nzambe. Basali vrai art. Ba bandi théâtre venait le lot, nzonjing comme facile. Tout ça ba 100 chaînes à YouTube. Même sous aux opportunités, bien que jouer ma casse mon côté en nzonjing. À l'époque, non, tu en nzonjing. T'as par exemple sur Ziguando, à ce qui m'intéresse à Kilimanjaro. Mais moi, ba ibutu ba jouer. Yo non au tchao nzonjing. Au luka nzonjing, aux alata. Moi na cirage to ba lekiso ya pamba tableau moko biso ko to ba nzoninga ba tableau moko ozongi na ndako na lali na lotango tableau moko mais lelo ko mapela mutu ba pesi mutu charge à film ba ndeko bana ba chance biso moni ba bisengo te yango to lia na ba na internet speka tisuka po biso be photo liango kaka po biso mona bisengo te biso kembi na mamba olonga pena bumbu okene répétition groupe sai na Vélodrome aller retour nya tsongo pied nzela ko kata ngana rospiko ki chassa na ninga ko lusula ka pona mamba théâtre po groupe Zigura tondo tourner wapi na kindibula siko raisonner kindibula to banaka tournage 8h plus moins 5h to ada na nzela biso bana bumbu to ki basika ba fisi nganga ba mato ba sudiata bana bumbu so bana makala ba sao ba ndembele ba bendwa so bana bumbu photo sangana na petit na shaba to ko so bana makala ta volonté wana so to loka ta makala ya kati tuma kindibula oleki rond-point ngaba oleki zamba campus o mononga lipa na ngobo so to beta ngo bongo dimanche boke tournage sili 18h bobi mazamba tso nganda ku 22h kwa kase mais lobi lundi représente à 9h30 ba yebi mamulo bo tourna gité so ko yereta chef na cho punition papa pe duplicateur bik nambo. Donc, comment obligé faut que ce rap parfois pose la punition. T'as ce qu'on va volonté sur ça là. Mais à sans salaire. Allez rap essayer sur ce qu'on va faire le bon à caisse. Papa les gars ben bon à caisse. Au pire mon à caisse les joueurs se dimanche au tourner t'es pas moi migolo ta caisse. T'es sur la tête tout ça là. Le moi ben armé. Mais le ben comme la facilité biso c'est pas goubé. Na salle goubé na la 3 sites mon coach à film ba na goubé to kabola pe moi 5000 3000. Ba déclarer ngopé ba sali bien. Biso kembi. To kembi na kopo. En tout cas le carrière est long. Ouais, to kembi na kopo. Mamna lo baba ya ba yebi studiata zo tala bi mutu nanga. Ya mu ko moto kutana studiata na campus one misomo pardon na IPN. To ke misomo na Canal Merki na kutu bi studiata kuna. Émission Silia Siseli Bosso, ngana tikali na sa émission a raisonné tout na ko tika mona ma kende ta na karaté fona zele. Azeli ngata mutu mabenga nga o te studiata ndo zelo bokena bi kete. Tant moi ça va vous habiter quitter le bousseau faut ça monter vanda abi après faut ça monter vanda ya oui pourquoi vanda to moni passe ti na ta mona carbo so ba to so ba comprendre ba benga muta kisinga fona silga makasi biso kembisko ta to ye na car to betela to masona simande to kimba ba okamwa to sala boulot en cheval groupe Zigura to répétera lundi mercredi on a rap à groupe to sala na ba sous groupe Zigura créa sous groupe bana bumbo ana sous groupe fo rap à lundi fo bo misa mbota sika bo pesa na pesa roya bino bo sala mbote fo bo répéter na sous groupe sous répétera mardi jeudi to ka libre ka vendredi samedi sur ce groupe so bo rater rap bo sali mbote te fo kuta na samedi semaine role ko ka na mamba théâtre mais sans salaire parce que ota ba petit mominde ba okima momé olingo o amona linga mamba TV. C'est ce que mon bel m'a été voisin, non, les fils qui ont mis, à moi, je n'ai pas ce que je suis sécurité. Bissot le fait que nous avons succès, nous avons Zigua, mais au thème, ça, moi, c'est pas ça mon lili. Vraiment ça. T'as battu quelque chose de lié à vous, pardon. Ça m'a intéressant vraiment, ce qui est déjà dans la cité. Tu as limite, tu as découvrir. Parce que yo le lobby, au salibé comme au titre, au début. Parce que bande ko nyonso ozotanga ba kombo na ke o lekana bango na groupe. Donc banani pe lelo ba bimi pe ndeti yo. Oh, tu travailles na bango. Ok, yo au travail na bango, bo kemba na bango, ke lelo ba bimi bendeti yo. Kasi na tanga balinga na ko kemba ba Zigura. Et pas Zigura pe, ba Sudiata, ba Eyenga, masa na fils nganga pe, ya déjà na ba groupe ça déjà to kuta ba jinu na ba zaida mo likolo hein. Ba kumbo ko ba na sima na biso ba groupe ça ba zana ba biwa ba sai. Donc déjà et pas ba ping pong, na tanga lelo pomba. Pomba, ouais. Pomba et pas bimi po na groupe il y a cours ping pong bison to zaki no na ba start ba kui le ba ça peut ba fierté décrit au coup d'avoir jeune mais c'est bon déjà soda warion passé warion décrit donc déjà ba ya pe musu ba bundi ba bimba zane. Merci beaucoup. Ce qu'on a à oya qui comédie idole na opina izakana nike et mutu o travail ka ndetiye to po olekai
namona te na sangisaka bamayele ya bato nayibaka bamayele beaucoup plus ko ngai imita baartiste bayebana te baquartier nga na olinga barepe baquartier bagroupe oyebana te wana nga mpesa ngi oyiba bainspiration yango wana na tv nazwaka eloo te po preuve ane moto nga na imita na mamba tv eza no chinois so tele film mwa bachinois boye bashaolin ezalaki na film mo basalaka yaki na chinois mo ezala minu libanda bamela bambonga salaire baki no déclarer salaire mais ya kaka ya oseka siko ta place nga na biso rôle nanga ouais ta siko place rôle nanga kisa mote uta siko mutu yo selanga na imiter ba isa besobe nga na mona ya mambe beleno esala matenga koza ba na rôle ngape rôle kisa mote na changer rôle mais nozo pe kana tete Congo dem sono zongo et pas guinéen ta ba noso balinga batela ka ba tete Congo ko ta pe comédie ba guinéen oza pe inspiration oza pe maheli nga kenda ba rap mo ba camping gumo yebana te nena fana ba pesa respect président yako yiba comédie créativité bimandé ba place à bongo pas ça ici aux hôtel vraiment si quand olingi to découvrir rôle oyo ozo jouer lelo ya ki théâtre olobi ke ba rôle na yo donc ozo kango misika et na ba chine tout ça donc rôle ya kizengi oyo ozo jouer lelo ozongo kasi nazongo pas chinois na yaki na ngonde siko na théâtre nga lolinga la sala rôle mona seka comme la joueur normal nde bato bakomo yebisanga o jouer kizenga ngo bien nga na lo kalisa teke na jouer kizenga na jouer na mutu mona seka nde ba bisa kizenga ngo jongo bien papa foxé wa ebandel ti lelo pe na tikana mamo kizenga la jouera bien mais na imita na mutu te na ndenga théâtre ya kini mais ce qui totally donc rôle oyo o jouera na lo lengo jouera na ba geste salaka donc tout le monde on dirait ezalaka moi à peu près na ndeko na biso pululu oyo akuti kokufa na ndeko na biso nani jojo ce qui jojo sanité jojo. Donc, non. Goda a peu près le même style de jeu. Non, na pour le coup tu as le même style de jeu. So tu as littérature Congo za na deux écoles, tu as na lycée na collège. Pour le bango bazaka na collège ngaza na lycée, ngaza promoteur. Pour le rôle à jouer que do mutabana ngo liboso. Ce qui ba pour le ba na école ba kyodo. So landi bango bara na déformation na bango za mingi, ba moi pente tonalité na boke na bandengi moko. So tali siko ngai role ngeza mingi mapapa na maboko kugumba mukongo minu libanda so ngape na bana nango bana école nanga ndeti ba bobo basimba mapapa ba munani ba mambo ni wa ba modero basimba mapapa po muta bana mama na ngai basekaka bango bana école nanga siko ko simba mapapa ngodo e laksaka nini te kasi ngai li papa oze exercice mundu rapesa ngai na ya tournage na njila bisingo moni lelo na muno saka mama ubandela ka mama so sala omoni lelo nde to tourner boy faut sela mamuno osala te na groupe so o raisonner ngote o tourner te to ko tourner tableau mususu na rejep na action na simbi ma papa na maboko scène bandi wana ba seka taka na kacha prince na ma papa na maboko esikela mama pe idée donc yo nga biso nga ba mo inspiration na nga mingi ko copier ba ona bande ko na mona te pona mona to saka mamde mo me bande ko pe ba copier nga eza mabete pour nga pe na za promoteur école ndé que za promoteur école bagize muso ba jouer le roi kyodo bagize muso ba jouer le roi samoté tela bagize nga théâtre so mda sima ma papa na maboko te sa guma mu kongo aka ngai aseka pa mazaka ngai soko de forma nzoto tonalité vont muke c'est quoi ka kyodo to aka deux personnes ba promoteur ba mi bale o ti ko expliquer et le comment poto chité bozala ki na lycée na collège donc to comprendre que pendant lycée na collège on y avait école des styles bagize ngeza na Congo oui. Ce qui m'a joué le roi cœur de thé, sur la ligue moi joué le roi cœur de thé. Ce que mon joué le roi sans monter, n'est qui sait ça le forme même. Donc il y a un des lycées na bah promoteur va mi balé. Donc na Congo na bino ya kité. Ouais. Promoteur va mi balé. Que de promoteur un peu promoteur. So muta imita cœur de thé ça imita sans monter. Tala ka bien tête comme. Vraiment. En tout cas, ezala ki sans monter en personne oyo bobuti Kolanda. Tozo chité déjà motuna ya suka. Soki na koki ko zongisela yo. Ça monter parmi ba œuvre na yo oyo kozo bimisa na minute yo o to chité œuvre ni penda oyo e salio makasi o kelelo okoma o ezali ça monter ouais déjà ngai film oyo bimisa nga ba découvrir nga makasi na pesa pena merci na mutu nga Blaise Mabanza na ko boss na te na koza jamais ignorer contre yo ezaki kopa Blaise Mabanza abenga nga na jouer mona kalunga na bolingo ezoki film ane sala rage na poto na niveau mo passe ba découvrir pendant sa monter azali bulungu zoki wana ko internet na nte ba CD ti lelo sala ki sa monter na zala donc grâce à Blaise Mabanza na bulungu zoki donc a reconnaître na bima na bulungu zoki vraiment
Merci beaucoup. Oye Nasuka, peut-être que Batumiso sur Bakotibi. Et donc, en fait, Baye beaucoup ta biso déjà émission et Bandaki. Moi, et logo Salaki Wana Liboso Barate, Yasuka Pe Balingi Bazo, Amon Zombo, les soirs, Yassamo. Donc, déjà, tout le monde qui était vraiment battant, dans l'émission sur Sala, va découvrir un plus. Kuna Soumé Abo Bandela, Otala Tala, mais non, bien ça, on est dans la siège de répétition. Oui, dans la siège de répétition, on est dans les eaux déroulées. Le président, il va répéter à souter. Mais on a répété en bactère. On a bien beaucoup plus de monde qui a répété en bactère. Déjà, merci à les fanatiques de Talibiso déjà. Pour te faire maman. En tout cas, tu peux aller le bienvenu. Ok, c'est une attente à moi. Mot de la fin, moi, quand on a le mot de la fin, tu peux y aller sous. Dans ce dossier, on a 25 émissions dans le mot de la fin. Vraiment. Oh, donc déjà, Bandeko Bota la biso na poto, au Bolinga sa monter, dans sa monter beaucoup plus bokabelanga kana qualité artiste na comme président groupe. Na simalanga na zana batu. Au pe balinga ba bonga na simalanga. Ça utaka na sala ke pas sa monter donc à raison pas un jour au mutuka na sima sa monter. Ba kopa ba film ba gag. Au pe sa monter komara bien, aza metteur à scène aza scénariste. Merci na bandeko bo mesena ko sunga déjà na ko bosa na kotanga ba kombo na binoté. Donc ceux qui bozo mona bien ko sunga bango, e bimi na mundu na ngeza pétrole té, o bimi na mundu na ngeza mazuiti té, et essence té na mundu na nga. Et ça mutoki nde bino mo bolba mutale la mutoki na nga pela lela mutoki o Fondation Aloua. Hein, merci na yo maman Anastasie Aloua. Fondation Aloua Mobimba, merci na pena maman. Na présenté au Dona Samona na 9h45 na 9h50 va répondre. Merci nos maman Anastasie Aloua. Merci pena maman. Taka na 5 merci Bill. Au Dona na 9h45 na 9h50 va répondre. Passé à Riondola. Depuis Canada passé à Riondola. Na pesimbote na Ogisimbi Lutumba Mobali. L'homme Ogisimbi Lutumba. Na pesimbote na Boss Varel Iloki. Boss Varel Iloki. Mauvais Jimmy Poutou. Na peso mbote siko landa ngai Lauriane Nguwa or noir na peso mbote bato balinga sama to bazebele petit c'est Chancelier Mawila un leader balak na peso mbote tobi déjà tobi na Marie 45 ans d'âge pas mino Abraham animateur ngoyo wana atika ngate leader balak na peso mbote chief groupe nanga Jike Mapinga bato tout balinga sama hotel libota nanga baya boza tellement belle Mike Ting aux États-Unis masa na ngai na peso masa nanga musuna Belgique mbote Petit Kimwanga, mon ami, Masala na Robosa na Kototé. Donc, on a pu se mbote. Bato ni ba contracté plus 243 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56 bobenga nga bokomela nga ya misa bureau téléphone této sur la direct. Merci beaucoup le président Samoté. Ouais, merci na yo pédon. Merci. Bande ko balandi e news et télévision, média ezalinga. Ezalaki Samoté en personne. Des fois boyo kaka, mais le lobo découvrir na e news et télévision kaka ndinga wuti koloba ezambalane ya libozo te. Donc ko baé alobi na koloba mot de la fin ata la 25e émission. Donc on sait que tozana yi. L'homme simple, Samoté yo mutu oluba ba gag, Samoté yo, ça lo bagaga bien. Joséphine en France, na Paris, ça monter. Maman Karine Louda, ça monter. Donc, beaucoup contacté, beaucoup de la jamais déçu. Na pesi mbote na balandi c'est e-news de télévision, ba o balandi biso, ceux qui au CPD na émission, s'abonner na chaîne pour akozonga biso kandenge ya oti koloba, pour découvrir na elamba mususu kaka ndenge ezalaka. Merci pour la confiance, merci pour la patience ya kota la émission, pour partager, pour liker. Je pense que pour na lelo, to komi na suka komona na numéro oyo ezoya bye.